Deus. Chega e chega para saber. Peça alegria a Deus. Comandando a componência macia. Oremos em nome de Jesus Cristo. Comanda a minha vida. Comanda a minha vida dele na dor. Mete na jogada a sepultura. Louvores de graças a Deus. Chega de glória e minha força. Alegria, Senhor. Oh, Jesus. Vídeos a ti, Senhor. Senhor. Dê a força a ti. Senhor também. Dia para cada um. Senhor também. Queremos te louvar. Pela lua sua por tua. Pela lua sua por tua, Senhor. Aleluia. Ah, Senhor. Neste momento, Jesus. Não pode ser. não simplesmente. Jesus. Não pode ser absurdo. Não simplesmente nossos pensamentos. Como minha mãe, Pai. Então levamos tudo a ti. Na ia vir sabendo na nossa. Sabemos o que é que tu queres E fazer. na ia vir na nossa. E a quem vim para poder Ah, trabalhar. papá. Pai, Lua de olho. este louvor, Que te dá venida. que o seu trono Mas move. como na No Jesus. nome de Jesus. Que eu me falei, eu sou Messi, Senhor Jesus Cristo. E nós dizemos obrigado. Messi, Senhor Jesus Cristo. Obrigado, Senhor Jesus Cristo. Da sua palavra aqui. Glória. Danço para tu segria. Glória. O cabelo conheceu. Calma, nós vamos fazer Bíblia, eu li para deficiar. A Bíblia diz aquele que falta que lhe emprestem. Essa é muito bom. Agora vai lá no coro, Senhor. Alguém pode o que faz mais agora o pastor disse. Se me comprando aquele Messi é como Davi. Será que vocês compreenderam que Messi é como Davi? Não, que para comandar. Ouviu o comentário? Essa é a minha macassa. Davi da Bíblia. Nós estamos falando da vida On a dele. parlé pour David, Balomena David. Falaram por Davi. A Bíblia é ça. Ele dançou. Ele como sujet à Balomena. Hoje agora é sujeito Il y de a encore un falar. monsieur. Mas há Il s'appelle Félix Tshisekedi. e ele chama de Il a dansé pour Dieu, ma camarade, il a dansé. Ele dançou para Mais quand c'est Dieu danse, c'est pas bien rien. é como se fosse nada. Não. Amém. Acham que o Félix é dançar? Azan Nani Paza. Ele é quem para Deus? Mais quand c'est Dieu danse, Mas c'est comme il n'y a rien. é como se fosse. Il dit que c'est David à Pona, non? Mais moi je danse pour eux. Est-ce que papa comprend? Allez, fais-moi là. Alléluia. provocation baproblème ndenge na ndenge mais tosala nde tokangama kaka na yesu masiya pamba te nzela biso tondima eza facile te balobi eza porte moke mpona kokota yango ezalaka kaka pasi mais oyo ya monene porte na yo ndenge olingi finga na yo swana na yo loba na yo boye oza na yo na problème te me nga na yo oyo mpenza toye awa tokobenga ngo kolekisa rt bamba te toye kokumisa nzambe na biso alors bon mpona suka balobaki oyo nayebi yo te eoza nde eoza mpasi nini donc tolinga mpenza tolata mpenza humilité wana ekozala mpenza malamu donc soki otangi yango na bakati ya bible kuna nakomai baverse ebele mpe lokola temps eza problème te mais na baverse kuna omona ebele na nini na Jacques 4 azali na oyo na Psaume 75 azali kuto moniki na suka na moko na babi nini humilité précède nini acclamons l'Éternel. Mais gloire ezosala nini ezolanda yo même atala mutu wana ye alaki kokritika abi omoni te abondelaki nga omonaki te boye omoni te boye mais mokolo nzambe mpe akoloba kitisa ye mpo balobi nini oyo amataka nzambe asaka nini akitisaka ye mais oyo akitaka nzambe asaka nini amasisaka ye soki nzambe alobi akitisa ye ye wana ntango akoyela yo ye moko akuta bade kopesa pesage mpo batémoignage na ye omoni te ye azalaka bien wana siko bato wana bazota o kasi donc tourner tobengaka confusion esali ezongi na kana ye moko amen amen donc ba mes bien aimés tosala mpenza effort ya
kozala bato akomikitisa mpona nzambe na biso atombola biso ntango toza bato akomikitisa gloire ya nzambe wana ebando manifeste ntango nyonso na kati ya bandako na biso na kati ya bana na biso na kati ya mabota na biso na kati ya litonga ya nzambe mpo balobi moko soki abongwani libota na ye motu esali nini longo te soki odeklare kaka babénédiction tosala nini ezoya mpo balobi na Ezaïe loboko nde ekomaka mokuse nini masumu na Ezaïe 59 loboko ekomaka mokuse na lere wana litoi mpe ekomaka kaka suur na lere wana mais soki yo soko se sanctifier na yo yango Bible alingaka to se sanctifiera ntango nyonso mpo moto akoloba azali masumu aza te biso nyonso toza basumuki mais esengeli na biso to se sanctifiaka mikolo nyonso ekozala malamu bonga na bimaki na nga te mobimaki te mosusu oyokaki meme tala balabala oyoki likambo eza ya mabe mato esali nini eyoki miso esali nini emoni donc esengeli na biso tozala bato ya kose sanctifiaka ntango nyonso amen amen soki tolongwe wana tokoti siko na histoire ya Pierre omoni Pierre wana nako bakaki ezanga na yo po Pierre alingai nzambe mpe mingi alingaka mpe nzambe mingi amen amen po bato bayaki église amo kozala voyeur mais awa mpe pana biso okoka te amen amen amo kozala tamusa mais awa okokoka te na kitamusa na yo amen amen donc soki bazokanga yo te bazotiki yo ta po ete nzambe na biso azali lan ya colère aza riche a bonté nzambe na biso alobi ayaki mpona bato malamu te kasi ayaki mpona bato mabe mpo basali bazwa bomoi alingaka lingwa ya basumuki te mais alingi plutôt tosali tobongwana mpo tozwa vie yango wana apesaka temps mpo église eza motu nyonso faya na moto malamu na moto mabe donc akoya awa nde pa toya kozwaka traitement na biso amen amen aye wana mpenza monoko ayokaka te ye mpenza boye likambo te bandeko tosali tosipote ye ntango toza na susi na ye tosali totia ye na bapriere totika na bapriere tozobondela nzambe wana kosala nini akosunga nakopesa témoignage moko ya moke nga na Afrique kuna ndenge tozalaki na ministère moko ya compassion malgré bagene kaka mais tobandaki kosala mpenza mosala nzambe mpenza makasi wana ba 18 na ekoki te mais donc tozalaki mpenza soudé couleur pembe sainteté bana corps du Christ totambola na sainteté ndenge mpe tozotondisama na molimo mosantu lelo dimanche oyo ndenge tozotondisama na plénitude ya saint esprit tala ndenge ezomouve o nature te ya biso vraiment ndenge kaka tozwi plénitude wana totambola na crainte na ye totambola na sainteté bilamba na biso etache te ezala toujours pembe o saint esprit sunga biso totambola na sainteté na kombo na Yesu. Par ton Seigneur, nous sommes sauvés, nous t'adorons, des rois, nous vivrons à jamais pour toi. Oh,
biloko oyo ya basacrificateur biloko wana ezaka mpona basacrificateur eza mpona bango te mais bakei loka azali na kosenga asali nini alie alingi mpe ye moko te kamata susu bato azalaki na bango ale badisiple na ye kamata apesa bango so biloko balie ale yoka basongisongi wana réponse wana yesu ye nde apesaki pourquoi bafilistin wana donc ndenge ye azotambola na bayekoli na ye filistin mosala contrôle kotalatala kaka eloko nyonso yosali alati ndenge nini azalaki ndenge nini alie ndenge nini alobaki ndenge nini babiloko wana fo totika mpo biso toza bana na nzambe amen amen bongo bayepa yesu baye koloba oh mais omoni te lelo eza saba tala baye koloma makambo baza osala bazobukabuka biloko lelo eza permite fallait yesu alobaki lelo eza permite vous arrêtez ça amen amen mais alobaki te compliqué bango botanga te boyoka te oyo David asalaki donc grâce à nzambe ntango eyaka ekipaka te donc grâce à nzambe ntango okitilaka mutu yango mutu mo bakobenga yo asimbikisi bakobenga yo aza na ndoki baloba no makambo ekutama na yo te amen amen yoko oyebi te oyo ezosalela nga eza gloire na l'éternel sikoyo soki ekutami na yo osali nini ochange mpo mutu aza parfait aza te mutu aza parfaite aza te donc nakosenga nanga bolimisi nzambe elimbisanga alors na continue na nga marche yokanisi kopwe kosukula makolo wana ndenge ko bayekoli basukulaki bamakolo wana okanisaka ezaka nini ezaka ntango kwei sala nini telema c'est-à-dire opopoli makolo no telemi donc ozongi lisusu na kati ya nzambe Amen. mpona mabako ezalaka kaka Yes. bafilistin bazalaka kaka baza na famille baza na mangomba baza na quartier baza partout na baklasse ya bana bafilistin batelemaka kaka mwana batakelaka ne classe oyo bakaka directrice alingaka ete oyo bakaka mwana classe mosusu asepelaka na ete mpona alingaka mwana wana apriaka na ye est-ce que eza problème na ye lelo eza ntango na biso amen amen lelo ngai nalandika modération na banzembo lelo eza ntango na biso. Yes. Donc yo moko soko ratsango etali yo zala siko mwasi wana yesu siko azoleka position na yo eza nini soki zaje kutu mtamasumu ake koluka yesu wana azomona teme amati kame milikola nzete pona nini amona ka yesu na mitungisa mate yo pe mitungisa ma emo aji wana o eza kati na biso ekata na kongo yesu na première maison là 6 mois de Sénégal vraiment beaucoup de pesa belenga année au futur d'ailleurs to kota ngo vendredi prière à vendredi za na zo dominer likona biloko nyonso soko tali kaka na vendredi mwana yango yo 6e jour ba créaki mutu le ba créaki mutu balbaki nini soyez bénis siko yo bénédiction des arbres alors faut réclamer multipliez-vous. Multiplication là yo eza wapi? Allez, dominez. Likolo na ba ndeke likolo. Dominez. Likolo na ba misi na ebale. Dominez. Likolo na ba nyama na zamba. Pourquoi toujours ça la domination na biso te? Alobi na biso toki biloko na nyoso biso toza likolo na mo. Ya ko dominer même les ténèbres wana telemeli yo za na pouvoir à ténèbres parce que yo za lumière amen amen ce qui seigneur kana makomine kuti yemo ka lobi moko ce qui a bongwani libota na yemo bimba balobi te ke libota ndam mais balobi libota na yemo bimba et ça nini et bikisami et ça tana biso amen amen chiffre 9 wana donc faut profiter nango ce qui nzamba insistaki lelo leonjo changement leonjo lelo kaka lobiti lelo yoka cha konzima amen longo na ba pasa mabe
L'hémorragie, on a fait et katana. Dans les ménages, ma perte au sala. Ma perte peut-être basé Melongwa, ma perte peut-être Libala et Beba, ma perte peut-être Bana, Makamama Longezate, ma perte peut-être Santé, Moboulou, ma perte peut-être Makamunyoso, ils ont marché. Mais Léonjo, Amen, Amen. Amen. Exhortation, modération. Yokaka, donc il faut saisir ta nzambe. Amen, amen. Donc nzambe asala na ndenge na ye. Saisir ta wana. Saisir ta Dieu. Même à ta aussi na biso prière. Yo ta boko continuer journal elo, yo continuer ka lo samu na yo. Na lingi na mone. Na lingi na mona. Na lingi Seigneur, lolenge tozali toza bantu mabe Seigneur na ba gisima na ba parole na ba acte na biso oyo ezali ko plaire yo tata soki moki nzambe na mawa yoka na somo ba mawa yoka biso mawa Seigneur corps de Christ Seigneur so mabota na biso nzambe oyo ozali dans la colère riche en bonté nzambe oyo limbisaka pe yo bosani papa toyebai na yo olobi toyebai na yo lolenge tozali ata masumu na biso ekomi motane lokola ngola okokomisa ngo pembe koleka neige yawe yango wana ete toyebai na yo Seigneur yoka biso mawa papa kitisa mawa na yo papa tangela biso mabunga te o Dieu de gloire toyebai na yo tobelemi epai na yo yawe yoka biso yamba biso Seigneur. Nzambe, naïna bouto à l'élo limbisangaï. Suis pas un bon mari pour ma femme. Na trompe pas qui est. Na meilleur ami na hérite. En plus, na bota bala mi balé libanda. Nzambe touché pour monter ma mos nanga limbisangaï. Amen. Je suis là. Non, si na sengi bolimbis. Ok, ça va. Nzambe, naye osenga bolimbisi na trompe qui mobile nangai na cousin naye. En plus de cela, moi na liboso azara moi na été. Na pas que les na patron. Eh, kata, laissez-moi dire la vérité nyoso yo.
Nzambe. Na ke prison, 20 ans de prison. Pour la même mangamula bomayo. Mamoula. Soit pour Jésus, singen gloire. Alléluia, 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 que tout soit pour Jésus, chantez gloire, l'évangile, alléluia, alléluia, alléluia. Jaune, tozalaka na joie ntango nyonso, fututu epesaka te, efutaka te. Tozalaka bato na esengo, bana nzambe bazalaka kaka bato na esengo. Oh, moi na konganga, vraiment tala moi ndenge ngangaka. Oh, tala oyo eza ete nzoi, vraiment miele nzoi azosepela. Pona ni biso pe tosepela te, nature te ya biso. Toza na esengo, couleur jaune, c'est la joie. Yo wana ozanga joie, yamba joie, na kombo na Yesu. Pasi bisengo, zala na joie, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Ndenge ndeko na biso Clovis Makola yemba. Ata lelo nazwi te, lobi na kozwa e. Mabeliwa e yelanga e, mabende nzambe aboya e. Soki nde nzambe aboyi eza pasi. Wana okumisika nzambe wana. Mais soki nzambe aboyi na ete, nani akotelemela yo? Tozala bato na esengo. Amen. Bako sepela. Tala mamo bamona kaka mwasi ya ndumba, mais ake kote ya bango liloba. Bobongo na te. Amen, amen. Maman o nenga zaki déterminé, nenga persévérake. Yoka sukoji. Wanaka Jésus azoloba kaka pa ba yeko na ye. Yoka na liboso na Jésus wana ye mokalobi. Te ngai nabanga abatu te. Nabanga apenza wana te. Kasi donc mais échanger à citation. Amen, amen. Amen. Donc, amikoti kati na yemoko, amikoti kati na yemoka lobinga, na banga kanzambe te, na banga kape batu te. Mais mama oyo, modèle azo yelanga kaka te. Donc, ako baby sa mutu na ngai, acclamons l'Éternel des armées. Alobi maman ya ko baby sa mutu na ngai. Donc, maman ya ko beli sa ngabaner, maman ya ko nasali kutumaloba na loba Yesu yemoka loba. Amen, amen. Donc mutabanga kanzambe te, oya banga kabatu te, mais asukaki. Amen. Akomaki na suka. Et puis yemoko pa miwele ni pe délivrance na lobi ete mutu nanga ebeba bon lo fundo na suko na osayani. So mutu déjà mutu ebebi. Et si mususu ki nzamba sali grâce te akomi na poubelle. Akumko liaka babiloko asalite. Mais juge wana bite tikana zonga kati nanga ya mwana biso peto zonga kati na biso. Amen, amen. Ato macho keyo ate nazana oyo akela ngai. Est-ce que nazo tambola penza na ba norme ndenge nzamba lingi? Est-ce que nazo sala penza ba ninga na nga di bien? Est-ce que nazo sala penza makomonga nazo sala ezo sepelisa nzambe? Tozonga kati na biso tozaka na miroir. Et vous en avez besoin malamu. Amen, amen. Donc, miroir, wana oye komami na Galates 5:22 wana. Oh joie, oh amour, oh eza na intérêt kaka ya yo moko te. Mais intérêt ya ngana yo. Donc, yango na o nzamba zo senga biso. D'autant tozo tala eloko wana. Vraiment, oyo mo otaka te. Na moni lobi na yaki na sengo te.
basalinga elongo te me nga moko nakangaka elongi te lelo fo nazala nesengo bon nazwi esengo na nga ndenge nini natie miziki na nga moko nalingaka Alléluia, 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 na Yesu. Pourquoi bien nous payons moto? Ça c'est pas ça zambe na. Est-ce que ça un problème na moto? Ayemba Alléluia, 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 singen Alléluia, danser Alléluia. Donc ozo yemba na yozo bina. Amen, amen. Hein? Faut luki pende sengo na pe ozwango balobi esengo esaka mikuwa na biso za malamu. Amen, amen. Donc soko za no sengo tozo gâter mikuwa na yo. Mais tant que tozo tie sengo malgré ba âge malgré ma kolezo boya na biyo okotele mokotambola. Telemi patamboli. Amen, amen. Ona mona okoka osala te me ba kole telemi na comme na msala courage ye. Amen, amen. Donc, tout le monde était maman wana, juge wana asukaki, akomaki na suka. Ata bato bazo nyoko la biso, baza la batu na kati na famille, baza la batu na kati na sika nini. Donc, nzambe na biso azali wana, ete pona kokango la biso. Amen, amen. Azanzambe akotika la nzambe. Na kombo na Yesu Christ, oh Dieu de gloire, précipité, na colonne de nuée, na colonne de feu, et tu touches au nom de Jésus. Amen, amen. Donc, tout le monde y était, maman wa juge wana, akoma ki na suka. Asuka ki. Habité, na boy na beba. Na moni penza ke fo, na servi maman oyo. Na salela ye justice na ye. Donc nzambe na biso asalela biso justice. Amen, amen. Ndinga moumba lo bakito mate eselekaki nango na banzembo eselekaki nango na parole exhortation o ba pesaki do eza toza o baksa sou berde to ba lipa ya mateka penza. Amen, amen. Po elobamaki donc on balinga na biso balobaka na biso ka toza na l'écoute. Donc ceux toza na l'écoute to remona ke nzambe wana asalobelaki biso déjà. Ceux qui sont à l'écoute, les caramatés, les rebaniers, il y a un peu de ok, ce que c'est une mikangela qui en avant. Donc, nazala, n'a besoin de belé koleka. Donc, tata wana alembi akomina suka. Yangwana ta bateau bazo tungisa biso, bazala ya famille, bazala ya entourage, bazala ya veni, bazala ya quartier, ba uta to wapi, to na ba famille oyo baba ya ni tolo ba famille pa to bote libana, au côté ya tata, côté ya mama, do ba o kaka ba telemi, biso tozana pouvoir koleka bango. Amen, amen. Donc, à balobi, bisoka to persévérer dans le sang. Oh, moubaï n'a pas yo kakate, moubaï n'a pas linga kanengate, yo persévérer dans le sang. Oh, baba ninga babenga bango ba chéri, oh yanga kaka yo, mais persévérer dans le sang.
But when I sing it, I'm gonna sing it. Yeah, never sing it.
Denn du bist wunderbar, Vater. Denn du bist verherrlicht auf deinem Thron, Vater. Denn deine Herrlichkeit ist wunderbar, Vater. Warum sollten wir dich mit diesem Gedanken dachten? Warum sollten wir dich starten, Vater? Denn du bist verherrlicht. Denn du bist verherrlicht auf deinem Thron, Vater. Denn du bist verherrlicht auf deinem Thron, Vater. So wie du auf deinem Ceinture na yo kolata okotombola maboko po balata yo ceinture. Só o simples cinto das casas para fora, alguém virar, você acha que levantar as mãos. Donc mubange wana ka ndenge tolobaki. Quer dizer que ser velho. Eza muto oyo ayambi Yesu Masiya. É como essa pessoa que recebeu o Cristo. Ceinture wana eza vérité. Esse cinto significa a verdade. Nde siko azotambwama na nzela molimo mosantu. Está Amen. caminhando no caminho do Espírito Santo. Amém. Mais elenge Jovem. ye azosala oyo alingi. O jovem faz o que ele quer. Mpo na ye amona ke tout est permis. Porque ele sabe que tudo é permitido. Mais azobosana ke tout n'est pas utile. Mas esqueceu-se que não é tudo é útil. Po ete jugement ezali mokolo ya suka. Porque o julgamento é na hora do fim. Yango wana ngolu epesameli ngai na yo awa. E por isso a graça nos é dada a você e eu aqui nesse lugar. Ndenge Eclesiastes ekomami nango. Conforme está escrito no Eclesiastes. Yo moto oza na bomoi. Você que está em vida. Oza na espoir. Você ainda é esperança. Controle bomoi na yo. Controla a tua vida. Po ezala retard te. Para não ser tarde. Otango soki se ekomi boye ekomi esili. Por quando chega a essa hora como esta. Destination sikoyo. E por isso nesse momento. Mutu na mutu asalelaki Nzambe. Cada que trabalha com Deus. Aoke na lia ya repos. Vai no lugar de repouso. Mais oyo asalelaki Nzambe te. Aquele que não anda com Deus. Aoke na lia ya tourment. Vai no lugar de tormento. Yango wana tosala effort. E por isso deixemos que façamos. Posa Nzambe alingi ngai na yo. Porque Deus quer você e eu. Tokutama na ye longo. Amen. Mais po tokutama na ye longo. Para que nos juntemos a Tobanda ko se préparer maintenant. Devemos nos preparar Oyo agora. azangi masumu aza te. Ninguém está sem Meme ata pecado. ngai yo nazoloba. Mesmo eu que estou a falar aqui. Naza mutu mabe. Tenho a minha maldade. Mais tozosala effort. Mas há esforço. Ya kokima mabe wana. De fugir o Po mal. ete tosala malamu. Amen, amen. Otango tokokutama kuna. Para que no dia do encontro. Ekozala susu esengo po vi mosusu ezozela biso. Porque será alegria uma vez que uma boa vida nos espera ali. Amen, amen. Amen. Donc moko na moko amitala ye moko. E cada de nós. Oh, nana yamba Yesu te ayamba Yesu. Aquele Aquele que me libertou das garras de Satanás, seu nome eu sempre adorarei. O nome de Jesus, o nome de Jesus, eu sempre adorarei. O nome de Jesus, eu sempre adorarei. De dia, de noite eu seja onde quer estou. Seu nome eu sempre adorarei. Bandeko na ngai nayekokumisa Nzambe na ngai po ete aza malamu, ye nde azali mobateli malamu, mobuni molongi, yango nayekoyembela ye banzembo po ete azali Nzambe na bomoi. Bolingo na Yesu, bolingo ya kokamwa, bolingo ya solo, bolingo malamu, nani pe akoki kopesa bomoi na ye pona ba mosusu ba mosusu. Bolingo na Yesu, bolingo ya kokamwa, bolingo ya solo, bolingo malamu, nani pe akoki kopesa bomoi na ye pona ba
susu, mamo susu. obelepo Na masia, mokilie, kozwa bomoi, tokumisa nkolo, nkolo. Yesu masia. bolingo Bolingo, bolingo ya masia. apesi bolingo ya masia naye kulusu makila Kila matanga kipona biso. bolingo Bolingo ya ya masia masia. apesi Bolingo ya masia. naye kulusu makila Kila matanga kipona biso. tozwi likabo Monene na Yesu Kristo, likabo monene na monene mingi, tolongola bipale mabe kati, nalisangana bandimi na bandimi. isangana Yesu Kristo, tika baso totambola kati na liloba solo na Yesu masia amasia. Bolingo ya masia, bomoi bolingo ya masia, na yekoloso makila matanga ki pona biso. Bolingo ya masia, bomoi bolingo ya masia, naye kulusu kila matanga ki pona biso. Tozoprier, tozotika liboso oyo ezali monde entier mobimba na maboko ya Seigneur, c'est-à-dire ba oyo bazogouverner nyonso kaka ya monde po Seigneur ye nde moto asalaki mokili oyo alobaki je vous donne la paix, je vous laisse ma paix. Donc kimia oyo ezozanga na monde oyo Dieu de gloire apesa biso kimia wana tobondei na kombo na Yesu. Okumbama yo sanjolama mon Dieu mon roi. Yawe totiki mokili mobimba na maboko na yo. Po ete yo nde moto oza le créateur oyo osali likolo na se eloko moko te esalamisa yo.
tobengaka yo omniscient, Dieu qui connaît tout. Eloko moko te bombami epai na yo. Oh Yahweh, kumba masanjola ma papa. Pamba te yondo za le créateur. Yondo za niloba suka. Kati na bomo ya moko na moko pe na monde entier mobimba. Pamba te ekrea kinde yo. Yangwana te totiki monde entier na maboko na yo. Ba Saoul nyonso. Oh bazo gouverner. Oh Dieu de gloire. Longola ba Saoul nyonso. Remplacer ba David. Ba David bazwa place. Ete kimia oyo tika yo pesa. Ezinga bana na yo. C'est au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Dieu de gloire sala biso ngolu. Yo kako ko sala biso ngolu, Dieu de gloire. Merci pour tes nzambe malam. Monde entier mobimba to pesi na maboko na yo. Saint-Esprit oza na contrôle. Ya monde entier mobimba pe ya mutu moko na moko. Kombo no ekumbama esanjolama. Na kombo na Yesu Kristo. Toleki kotika o ezali ete mabota na maboko ya Seigneur. Kati na mabota pauvreté, kati na mabota besheke, kati na mabota makambo ebele ba maladie héréditaire, ba blocage, ba loi établie. Soki tobondeli te tokokweyisa ba loi wana ndenge nini. Makomi ekomama bien. Ete ba oyo baliaki ba raisin na bango, minu na bango moko ngai. Makomi ekomami nzambe wana kofuta moto na moto oyo asalaki. O nga na salaki te pourquoi nga na futa nyongo ya bakoko pona nini nakende kofuta ngo na kofuta yango te yango wana ete tobondela. Oh Dieu de gloire, nazali kotika mabota nyonso kati na maboko na yo. Yawe yo sala projet ya bonheur eno ya malheur. Yawe na makomine ekomama okofuta moto na moto oyo ya salaki. Ba loi nyonso établi kati na ba famille. O ezali konyokola, ba blocage, ba pauvreté, ba échec, ba kotourna ro, ba célibat. Oyo nyonso eza ko confesser kombo na yo te. Plante nyonso nzambe nanga oyo plantaki te na bomoi na biso, na déraciner yango na kombo na Yesu Kristo. Dieu de quoi saila biso ngolu papa. Toyebi ete to mérité na biso te. Kasi salela biso faveur, mon Dieu, mon roi. Alliance na yo sala na biso nzambe. Tika ete yo kokisela moko na moko papa. Yango na mabota na biso toye nango na maboko na yo. Nyonso o eza ko déranger. Mabota, ba papa, ba mama, bana. Ezala péri au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Ba maladie héréditaire, ba caractère héréditaire, na bengani yango na kombo na Yesu Kristo. Nzambe sala biso ngolu papa. Okumba mayo sanjola mabota nyonso na maboko na yo. Simba Yawe. Papa lobaki mikona suko kosopa molimo na bilenge. Bilenge bako prophétiser, bilenge bako zwa ba vision. Oh mon Dieu mon roi, sopa molimo na okati na bilenge. Bazwa ba vision, ba prophétiser pour tes futurs eza ya bango. Oh Dieu de gloire sala na yo. Mimonisa kati na bilenge, mimonisa kati na bana. Oh Dieu de gloire, olobi laissez venir les petits enfants chez moi, ne les empêchez pas. Bana mike bayake pai na yo bénissa ki bango. Tomemi bana mike nyonso na maboko na yo Dieu de gloire. Béni bana mike. Na kombo na Yesu Kristo. Kangola ba o bakuta mina milimo mabe kangola bango na kombo na Yesu Kristo. Totiki ba papa na maboko no bango nde ba chef andako bazwa contrôle bandako na kombo na Yesu Kristo. Baza na amour ya kolinga ba famille na bango na kombo na Yesu Kristo. Na tiki ba mama na maboko na yo. Oh Dieu de gloire, olobi famille sage bâtit sa maison. Yahweh pesa makasi, intelligence, connaissance, discernement. Toye bako bâtir bandaku na biso malamu. Na kombo na Yesu Kristo. Yahweh na tiki mabota nyonso na maboko na yo. Libota moko na chaîne na maboko na yo. Mama bijou libota na ngai. Libota code Christ mobimba. Nyonso na maboko na yo. Mimonisa Yahweh.
na kombo na Yesu Kristo. O nasengi na o nasengi te Yawe salela biso bikamwa papa tokozanga te kokumisa kombo na yo na kombo na Yesu. Amen. Maison de passage na biso ya goyo, maison de passage na biso ezana ba climatiseur, ezali climatisé. Maison de passage na biso ezana matonge na Irebu A37. Maison de passage na biso tozana ba appartement où ezali ya 2 chambres, salon, cuisine. Tous les 2 chambres on ezana ba toilette na kati. Maison de passage na biso tozali na appartement oyo ezali kaka salon, salle de bain, chambre na cuisine. Tozali lisusu na appartement na biso oyo ezali appartement ya pamba lokola chambre na toilette. Toilette na oyo salle de bain na ona kati. Chambre oyo ezali ya pamba oyo ezaka na salle de bain okoyamba bapaya na yo na kati. Chambre oyo ezali chambre, salon, cuisine. Salon ezali ya munene comme okoyamba bapaya na yo na kati, comme okoki koyamba bapaya na yo libanda. Mai na biso ebimaka kitoko. Courant na biso toza na balune ebele. Toza na groupe na biso soki courant ekei totie essence na kati ya groupe. Ndako na biso ezali sécurité, ezala sécurité ya makasi. Maison de passage na biso na matonge toza kobengisa bino. Mwana nyonso tu ya poto. Benga numéro oyo ozomona. Réserver place na yo pona ozwa place na yo ya kolala. Na kati ya maison de passage na biso tozali na boutique. Boutique oyo bazoteka ba duvet, bazoteka nyonso tu na kati ya boutique wana. Tozali lisusu na nini voiture autotie na disposition na bino batu bozoya na kati ya maison de passage na biso auto bengi yango Bidor. Contactez Bijou d'Or TV. Contactez numéro oyo moni, réservez place na yo
ozwa place na yo avant parce que ba place na biso mingi eza kozala toujours occupé. Benga avant zwa place na yo okozala jamais déçu. Merci. Salut, j'espère que vous allez bien. En fait, c'est plus pour le diaspora. C'est donc qui veulent passer leur séjour ici à Kinshasa. Alors pour tous vos déplacements, il y a une voiture à louer qui est là, marque Hyundai. La voiture elle est confortable, donc climatisée et tout. Donc la voiture répond vraiment aux normes. Alors pour tout contact, veuillez contacter Bidor TV au numéro qui suit, plus 49 17 85 52 23 11. Donc je réponds pour une meilleure compréhension. Plus 49 17 85 52 23 11. Donc la voiture elle est là, marque Hyundai. Donc voilà. Donc ici nous sommes à Kinshasa. Donc pour tous les diasporas, pendant tous vos séjours à Kinshasa, voilà la voiture elle est là pour vos déplacements et tout. Donc partout où vous voulez y aller, la voiture elle est là. Donc vraiment, veuillez contacter Bidor TV et vous ne serez pas déçus. Merci et bye.